nazo expliquer indépendance na biso. Alors na indépendance na biso poto zo yango to ebi biso nyonso ke tata Simoki Mbangu asalaka to zo indépendance. Siko ezalaka ndenge nini boza la brancher pour comprendre. Nazo lobela pe mbala moko sujet ya roi Baudouin. Roi Baudouin aza ancien roi oyo azalaka na Belgique. Yeyo bomoni. Akufa na ba donc aza roi oyo na ba 1900 na ba 1930. Azala makambo moko akutana nango eza très capital et ko senga pena bo poussa bakiti bo vanda poto zo moye ya ko solola. Merci na batutu ba olandanga oyo eza émission Kimbangu Nzambe. Na yebi ke bato ebele ba ko critiquer, bato ebele ba ko finga, bato ebele ba ko ba de n'importe quoi. Mais to yebi ke émission ozo ebela Kimbangu tata molimo centre. Donc eningisaka kaka makambu ya tata dangenda bande koloba makambu ya tata Simoki Mbangu eningisaka makambu ya Kimbangu eningisaka kaka mokili. Mais okomona ke tellement que tozana manque sagesse spirituelle omona mutoko ya afingi mutoko ya acholi mutoko ya asali oya lingi bon biso nga ezolo bilange lokote eza opinion ya mutu mais na ko sepela bolandaka nga mingi bo comprendre makambo ebele o eza mabomba mi o batu bayebaka te biso bayende to komina temps oyo to fungola misu et comme na temps oyo to zwa mayele et ko sala malamu mingi et comme na temps oyo to komina sagesse spirituelle. Donc to koza la kaka boete to komina ngonga wana yango wana nazo senga to zwa katanga ya lisolo zwa tan ya kolanda tango so tan ya kolanda o comprendre makambo ebele ke olandi te ozaka terre o comprendre le côté bolimisanga na terre mamba moko yo fingi po bato ebele ba osala biloko wana esala malamu te mais bon mutuna mutu ayebi ndenge azotambusela makambo na ye. Donc merci beaucoup na batutu ba olanda ngai sujet eza boye roi Baudouin na yebisi ke bozolanda sko ndenge nini tata Simoki Mbangu azwaka azwelaka biso indépendance. Donc roi Baudouin aza ancien roi ya Belgique. Na tango ya kala wana ba guerre déjà eleki ba guerre mondiale tango elekaka ba 1914 ti eswa na 1918 andenge silaka mais ba guerre bandai kozala kaka. Mais après roi Baudouin asalaka nini tellement bazana ba mésentente na ba allemand ba bandai ko yokana te assez masqué ayoko kende na Allemagne akoma kuna ami bomba na ye. Donc asala lokola roi te le roi do assez masqué makasi azui pendako akomi ko vanda sujet o eza mulai pona minute akosala minute mingi te mais soki na kati na kotia bino a suivre na ngolobi to continuer vous avez vraiment branché. Aye kozwa ndako. Tango azwi ndako, azwi mwasi. Tango aye kozwa mwasi, akomvanda na mwasi wana siko mwasi ya allemand. Batango wana bazaki na bandaki koyokana te po bazaki na ba guerre ya makasi, Europe na allemand. Sikoyo mwasi oyo allemand, aye komona mwasi oyo azwaki amone na tatouage ya roi belge. Tellement bazalaki bien te moi son asalaki nini ake Mbangu ti na bakonzi na bango ake koloba ke roi belge aza na mboka babi kwa aza na mboka oui aza na mboka nde bayaka kokanga roi belge tant bakangi roi belge bake na ye na prison ya se mabele na kati Allemagne bakota na prison ya se mabele tant bakota na prison ya se mabele esika bandeko na ye bazalaki donc esalaki flamme ya makasi problème sérieux basala le tout possible babimisa ye mais batikala kokokate babunda po babimisa roi na bango na prison batiaka ye na ba allemand na se ya mabele esimba te baye koloba tozalaka na Kimbangu tellement sala ba miracle mingi tozonga na Afrique tellement za na kasho tokene asunga biso tozwa moya ko bimisa aya ko aider biso abimisa la biso roi na biso. Baye Afrique te, baye Afrique. Tango baye Afrique, baye na Lubumbashi, bakutani na tata Simoki Mbangu. Baye bisi Kimbangu en tout cas sunga biso. Toza roi na biso bakangi ye na ba Allemand aza na prison. Aza na prison ya se mabele. Donc ceux qui sungi biso te, ekozala vraiment pas singi. Sunga biso pardon.
yango toye kozwa yo toye na avion tozwa yo tokende na yo tata Simon Kimbangu alobi non nga na okende bino te bino bokende nga na koya alobi Kimbangu biso toye na avion toye kozwa tokende na yo okokende te abite bokende na avion na bino bokende me nga na olanda bino dabi ok c'est bon bakende na bango tango bakei bakomi kuna na Palais Royal bavandi basutu kaka boye Kimbangu abimela bango baganga Kimbangu ganga ne bavandi babisi en tout cas toza vraiment na bezo sunga biso bimisela biso mukonzi na roi na kati ya prison o bateye na balma na se ya mabele abi ok problème te mbala moko Kimbangu abimela mukonzi wana sa mabele alimo place bazalaka abimi na sa mabele na prison wana place batiaka roi Bodon nde siko roi amoni Kimbangu agangi abi Kimbangu sunganga kotika ngate Kimbangu kotika ngate sunganga habisi famille na ba ko contacter nga pona ya ko bimisa yo abi sunganga penza abi nono nga na ko sunga bongo te nga vana sunga yo pour photo signer contrat photo ko bimiso ka bongo te il faut nga na yo to signer pena contrat to solo la bien abi olingi nini Kimbangu nyoso ko senga nga na ko sala olobi nini alobi naza na besoin wana 1930 abi naza na besoin na 1960 opesa indépendance na mboka Congo abi Kimbangu ata sikoyo soki to bimi kaka na kopesa indépendance na mboka Congo alobi te bana nanga bazana mikie bazana na mayele ya ko diriger mboka te titoko bana na 1960 bakokola déjà po bazwa moyen ya ko diriger mboka wana papa kisolokele papa de lungana papa de ngenda bato balobaki tata Simon Kimbangu azalaka na bana te bozala pena wana boyo kaka po tata Simon Kimbangu makamu na presse mingi asali na bana la ye asali yango na bato mususu te yango yo bana na nga bakola nanu bongo bazo indépendant abi ok problème te na 1960 abi oza d'accord na za d'accord nde sikoyo tata Simon Kimbangu asali geste de papier ebimi asali tout geste mususu na ba kanenge zaki muto ba mystérieux boyebi papier nini biki ebimi apesi roi akomi tata Simon Kimbangu a signé roi pe asali nini a signé abise simbanga ne lamba asimbie ne lamba bi tout samba pou ba bimi ba moko na Palais Royal ba moni Kimbangu baye na ye wana ba yambi ndeko na bango mbala moko tata Simon Kimbangu bandeko na ye bayebi bandeko na bayebi se Kimbangu ndengo bimisi ye we otika ye awa ezate soko tike awa bakoluka ye lisusu bakanga ye po na ndenga bimeli bodo ezo senga kaka fo abomba kende na ye abia kende na ye ok problème te asimbie lisusu ba moko pou balimwe babimi na Congo ayoko bomba ye wapi na Ekafela ayoko bomba ye na Ekafela tanga bomba na Ekafela kuna roi abandai kozala et après tata Simon Kimbangu azui mukanda wana akena ngo kaka ndenge limu akandenga atambola kana esprit nkamba apesi yango mama Mwilu tango apesi yango mama Mwilu aisi mama Mwilu abomba ye baba papa bazalaki nanu mikie mama Mwilu abombi yango ate yango na mulanga tango na sa mabele a protéger abomba yango na sa mabele po etikala mutu ayeba te tango abombi yango et après les temps à venir mama Mwilu et comme na ta osiko papa ki solo kele papa de lunga papa de ngenda bakoli donc na suki na nuana poto comme les na 10 minutes lobby na continuer hein bo banga te en tout cas lobby sujet oyo ko continuer boko za la décider po za makambo ko important oyo ko sepelisa bino ko s'abonner na chaîne na bino Balenda News et ko ça vraiment bien awa ngande kwa mama Francis Kabalenda na sa pona bino boza la décider. Tout le monde à la prochaine. Lobby à suivre. Bye.